563. Polémique kozala susu na IDPS papa tiki biso oyo nyonso akotrahir œuvre oyo akozala moti. Est-ce qu'elle a besoin de bonus d'accueil? Cela va bien. Aussi. On a vieux, toza, tokomona biso partout on a vieux, tokobunda on a vieux. Wana tokotika te. Idéologie ekokufaka jamais. Toza ba Josué, tokokamama na Josué Félix et Tshisekedi. Ba vrai Josué ne biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yomba. Quelque chose pour la radio. On va faire. On va s'asseoir. On va faire un programme. Donc tu dois te déplacer et qu'on peut voir si tu peux amener ton signal ici. Pendant qu'on fait du direct radio, tout ça. Non, c'est la radio qu'on voulait lancer, que je voulais lancer avec toi. Ok. C'est celle que je parle. Ok, non, pas de soucis. On Je va veux qu'on en parle, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour cette radio là. Ok, ça va. C'est bon. Ne me dis pas que tu n'as pas de signal. Tu n'as pas de signal avec l'iPad. Pourquoi? Voilà, vous vous posez des questions, mesdames et messieurs. Ben, simplement, nous sommes à la permanence du DPS où on se joue. Le secrétaire général Jean-Marc Kabound a fait une déclaration solennelle concernant la situation de l'UDPS. Je vais vous lire. Le point de presse concerne une mise au point. Et dans cette mise au point, l'UDPS a tenu à rappeler qu'elle était indignée par le comportement récupérateur du régime en place face au deuil du président Étienne Tshisekedi. Ce sont les familles biologiques et politiques du défunt qui coordonnent valablement toutes les cérémonies relatives. Les autres partenaires ne viennent qu'en appui. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Vous avez suivi Lambert Mende hier dans son point de presse qui semblait vouloir faire comprendre à l'opinion congolaise que ce serait le gouvernement qui organiserait ce deuil. Ben, il n'en est pas question. L'UDPS vient en ce jour de recuser cela et dit qu'elle ne reconnaît aucun autre comité parallèle, notamment celui rendu public par le porte-parole du gouvernement. Donc, les choses sont claires et nettes. Le seul comité qui organisera les obsèques du président national Étienne Tshisekedi Wamulumba, c'est le comité de l'UDPS. Ipso facto, je continue ma lecture, l'UDPS n'est pas intéressé par l'offre des titres de voyage faite par l'actuel gouvernement à sa délégation pour la raison suivante. Donc, vous avez suivi depuis hier ou 48 heures que le gouvernement aurait proposé 15 billets d'avion. Eh bien, il n'en est pas question. L'UDPS a refusé ces titres d'avion pour se rendre en Europe. Pour quelle raison? Ben, simplement parce que le caractère de cette offre est malveillant et ostentatoire. Et nous nous rendons compte que c'est pour des raisons de calcul politique que cela a été fait. Donc l'UDPS a dit non. Babien Nabino, Botika Nango, Biso, Tozan a besoin. Donc Yakobakisa, Tolobi Boye, Tozan a nécessité, pleine urgence, Yakotia, accord global inclusif le 31 décembre en œuvre. Donc nous insistons, nous avons signé un accord le 31 décembre. Cet accord est clair, il stipule que le Premier ministre doit être issu du rassemblement, proposé par le rassemblement, issu de ce rassemblement. Et comme vous le savez, vous qui suivez Code 243, le nom de ce Premier ministre est connu depuis Félix Antoine Tshisekedi, Tozo Zelakaka, Batia Linzara, Masolo Kende. Donc voilà où nous en sommes et nous n'allons pas reculer
à ce stade-là. Pendant que je m'avance vers les combattants qui me regardent médusés, j'aimerais retourner à Papa Nazo et Panayo. Ah, tu reçois Nathan sur la Moro Moro. Papa Nazo et Nora le Makasi aux en direct. Okimi. Oui, papa. Comment on a Comment on a Eric Chamala? Comment on a mis Comment on a Eric Chamala? Naza secrétaire national et un motocycliste et IDPS. Les motocyclistes, ça vous a combien? Tout ça, des centaines de milliers. C'est soit des centaines de milliers dans votre maté. Il n'y a pas de centaines de milliers. Puis ça un chiffre correct. Vous avez 1000, vous avez 1500. Dans IDPS, vous avez à peu près 2500. Voilà. Motocyclistes. Papa, tu as vérité, manipulation. C'est ça. Vous avez 2500. Oui. Est-ce que vous organisez les. Bon, tout ça organisé. On a appelé Papa Nabiso. Tout ça après. Le col a tiré le biso bitumba. Oyo bitumbécilité. Aza héros national pour Nabiso. Le col a Koufi bitumbécilité bitumbezo continuer. Toujours c'est la nomination Premier ministre où il y a Bissou Asiatique Combo Yebani déjà, Antoine Félix Chilombo. Alors, à nommé pour tous les papa n'anengamo akundaye pendant avec tous les honneurs où singami akundaye. Alors, tous après, il y a ko sacrifier aussi sacrifier Bissou pour so bolingi. To kundaye na bibembe 3000 ya Bissou to kende penaye pour ba honorer to komi pesa. Merci Yokalime to komi na kunate message ni ko pesa na population na ba Holanda. Bon, na osenga na population nyonso. La papa avec toute sérénité. On est unis, IDP c'est divisé. En plus, tout le monde a papa pour les kamakashi. Donc, tu as makashi, tu as minene pour l'école oyo, tu as manabisoté. En tout cas, on a félicité, c'est presque Congo Mobile sur Monique, Balakisi, non, tu sais qu'il y a l'homme du peuple. Il a mis le peuple devant lui, et le peuple est en tout cas, tout ça, tout ça, Simanaye. Akufiti azana mitema na biso. So na tunyo mwa phrase moko yo kotikala nango oyo lingaka mingi oyo aloba eza phrase. Prenez-vous en charge. Eyo kana. Na kepa ndiko mosusu ndeko mbote. Mbote. Comment nona? Comment on a Arsène Kalonji. Ndiro betaka balle wa jouer. Et na boxeur. Yango ko na monaka sportif. Siko yo lobi ni ndiko na Arsène. Bon, nazo sepela nanu d'abord na musala Etienne Tshisekedi asalaki na mboka na biso. Etienne Tshisekedi nga nazo comparer na Jésus-Christ. Jésus-Christ ayebaki kotoke porte na ya chaque mutu nyonso na mokili po alakisa ye nzela ya lola. Ndenge moko pe na Etienne Tshisekedi ayebaki kozwa mungala mutu boyo chaque congolais nyonso aponaki ekolo te. Azwaki tous les chrétiens po asangisa bango atanisa biso démocratie, alakisa biso bolingo, atanisa biso nzela ya démocratie. Ndenge eza boye tozolela ye makasi, mais tozolela pamba te, tozosepela na eloko héritage oyo atikeli biso. Héritage oyo Etienne Tshisekedi atikeli biso eza nini? Eza accord oyo tozozela ba appliquer yango po lobi tosepela tosepela na makambo nyonso Etienne Tshisekedi atikeli biso. En tout cas, merci mingi. Nazo baluka kaka. Bola kisama misapite ngamo na sabusa na donc. Awa influence zéro. Moi to soyo na bandiko mibala mibali. To luka pe to luka to so pe na mama moko na papa moko asuka na kozongelo ndeko na zala zana na papa mboti. Na moni ulati photo ya B50 na nzoto. Yepsanga na ntango sangwana ya maoyaki uzayaki wapi pe réagissa gine. Tango nayokaki sango ya président Etienne Tshisekedi nazalaki ya kolala babenga na telefone non combattant président akufi nabi eta musu tango bajina ndimaki te même nalali nazolota non ndima te na ntongo sikoyo nde nayeti na permanence awa na commence cela ya réalité que non président akufi esalaki biso mpasi makasi. Mais sikoyo ke situation ezali ndenge ezali yo za jeune citation sikoyo o biso nyonso population bazali kozela ezali kokitisa kimia kotia kimia na mitema ba congolais eza kaka eloko moko etikali senko nde seko eza komaîtriser kanda ya population ande bati kopedre président ya bango sikoyo kimia tozela senko bakokata makambo gouvernement ebima bongo toyeba matanga ebakoya. En tout cas, Matondo nakena autorateur na biso asuka avant que ne pas maman ndeko komona. Komona nga Moussa Kabongo. Je suis artiste musicien de l'île de Pes.
Donc tokotia elika na matango oyo orchestre bino koya bokoyimba banzembo. Orchestre banzembo déjà ezali tokota studio pona kolela père na biso ya démocratie akoti démocratie na kati ya mboko moto ata moko te oyo ako se comparer na Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Yango wana na apesa message ba homme politique nyonso baleka na ba média koloba ba bêtise koloba n'importe quoi sur Etienne Tshisekedi ango biso ta ba nani ba peuple na eto mango te. Ndenge eza boye il faut tozela batia gouvernement oyo eko honorer père na biso parce que tomoni ba pona ba diaspora esengo ba diaspora na biso balakisi te ke Tshisekedi alaki pona ba congolais te mais Tshisekedi aza pona monde mundela rutu ko déclarer que to bungisi elongi fikir dans le monde c'est-à-dire Tshisekedi aza pona Afrique te Tshisekedi aza pona monde mobimba. Alors tosenga na ba gouvernement oyo ezali batikela biso tolela papa na biso tolela koko na biso tolela oncle na biso tolela père na biso ya démocratie na kati ya mboko. Alors bato nyonso balobaki te Etienne Tshisekedi o basala n'importe quoi wana biso tokondima ba bêtise wana te. En tout cas merci sikoyo nalingo le beaux artistes c'est ngoko yemba biso ata moi arango to. Tshisekedi wa Mulumbe bukalenge bumbweba wa Mulumba ni kabena bukalenge bumbweba Tshisekedi wa Mulumbe bukalenge bumbweba wa Mulumba ni kabena bukalenge bumbweba tuvanenda kubabenda kwa bakatenda mutoka muchachi tuvanenda kubabenda kwa bakatenda mutoka muchachi papa ye yo 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 papa ye yo 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 udi fumu abafumu takufanza la papa tiamane ko vraiment musoko emwe takufanza la papa. Donc malongo na ko lobi diamana kuive na mboko oyo takufanza la osoko expliquer na nuna ba balwa chi richesse eza na mboko oyo bato mitema mabe ba vandela ngo population zo souffrir ndemo ko sakana te. Lelo totanga ba classe bato nyonso baza ba licencié ba docteur mais ba se retrouver na bango te ba diamant etikala na poche na bango lelo ekomi ke Congo ekomi na poche ya mutu mais biso ba congolais tozo bénéficier na richesse ote. Alors papa wa banda ko bunda pona peuple congolais se retrouver na kati ya mboko oyo lelo aza na biso te mais esprit na yeza na kati na biso. Esprit na biso esprit na ezali Tshisekedi akufite mais Tshisekedi azali. Il faut ko la kisa esprit ya Tshisekedi na kati ya muziki na kati ya makamu nyonso tout Tshisekedi azali pona ba politicien te. Tshisekedi lelo to komi kaka bato ba komo sala ba bêtise ko yembela bato moko parce que bazoluka ba intérêt ya bango. Mena biso en tant que artiste ya IDPS tola musabatu na ba chanson mo que il faut bato bazala veiller parce ba vendre na makambo bolingo be makambo na imité il faut un artiste asa mutu moko azo veiller bato soki likambo mabe salami artiste abimi si likambo wana po bato bazala veiller il faut tozala uni il faut tous bunda pona esprit ya Tshisekedi qui m'a visité. Papa te yokani bandeko boyoki ye kala mingi te pe na ko yebisa bino déjà besima ezoya roya lelo te me kala mingi te toko découvrir ba art ba leke oyo ya biso basaka masolongo mama mbote mbote papa pardon toito sona na mama olobi bo nalingi datinda message na munoko wa mboka na chiluba njingamba ni Tshisekedi ngwa kufuila kwetu twamujile mubyondo ngoma ya matumba twamujika nayi Tshisekedi wewe uyaye muntu dumanye lufulweba kashaji to wewe kimfumu wajitunga jishima ja Kongo tutwele twasakidile bumuji mumana kutushiye bimbi kaji wewe kwena mufoto ujini moyi twasakidile nakoy ba bino bandeko ba bolingo mama auti koluba ebele eske ndeko mako traduire ka mama lobia mama alobi boye abi Tshisekedi azali mokonzi ya mboka mobimba. Sinon ye akufite mazali toujours kaka na milimo ya bato. Sinon malgré akei mais biso toujours tokozala toujours na sima na ye ya kolanda kaka idéologie na ye. Sinon abungi na mitema ya ba mama te, ya ba papa te, ya peuple mobimba te. En tout cas Matondo bandeko merci, je crois que toto sala moi commentaire yango yo mesdames et messieurs nous revenons, nous allons donner ce temps c'était avec vous pour pouvoir vous poser 2-3 petites questions. Et voilà, donc nous sommes en C2, nous espérons revenir avec vous bientôt. C'était juste pour savoir ce qui se passe.
pendant que maman Safi va aller vers les mamans qui sont là, faire un peu un tour, les faire parler. Merci. Tiens. Bonjour, téléspectateurs de Code 243. Comme on a noté, il y a des mamans qui sont ici qui voudraient dire un petit mot par rapport à ce qui s'est passé avec papa Étienne Tshisekedi. Maman, vous avez quelque chose à dire par rapport à la tragédie que nous sommes en train de traverser? On est en live, on est en direct. Hein? Nous pleurons une icône, les dons au service de la nation congolaise. L'homme qui s'est sacrifié toute sa vie pour la démocratie en RDC, pour l'éclosion du progrès social du peuple congolais. Aujourd'hui, il est parti. Ce qu'il n'est pas mort, il est vivant, car son esprit vit en nous. Nous allons poursuivre son combat jusqu'à la victoire finale, c'est-à-dire pour l'installation effective d'un état de droit et la démocratie. Ce que nous exigeons, nous demandons à la CENCO, qui a les Congo sur la table, de pouvoir nous donner les nouveaux gouvernements issus de l'accord avant d'entrer Tshisekedi Ouangoulouma. On doit faire pour nous un mausolée pour honorer sa mémoire. Il n'y a pas de cimetière au Congo qui peuvent contenir les corps de Tshisekedi Etienne. Nous demandons que Félix soit nommé en toute urgence Premier ministre pour pouvoir enterrer le père de la démocratie. Merci maman. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Mutumoko alinga loba eloko moko na ba téléspectateurs na biso na eloko oyo euti koyela biso. Maman, vous avez likama koloba. Le problème est que koloba que gouvernement en place etika pour enrôler biso. Biso tozaba na mikete parce que tant que banda kotambola na Tshisekedi Tshisekedi ayebisaka biso que il faut se prendre en charge. Tant bazoloba na mutu faut se prendre en charge eza que oyeba yo moko koluka lipa yo moko koluka boye yo moko kosala boye. Il faut kotelemela mabe il faut kotelemela mo. C'est ça, se prendre en charge pour Tshisekedi atikela biso. Eza neti testament pour Tshisekedi atikela biso. Alors soki bango bazomona testament ya Tshisekedi wana na valeur te bazolinga ke biso tolanda esprit na bango tokotikala kolanda esprit na bango un millième fois. Donc soki balingi désordre biso population toza prêt na nyonso au contraire ekosunga biso po tobenga na bango na lombango parce que au cas où désordre ekosalema bango babomi biso mpe tobomi bango. Alors tolingi te ke tolela papa na biso na désordre papa na biso tokolela ye mpola aza motu monene tolela ye tolakisa mokili mobimba ke azalaki motu na kati ya bato. Alors biso bana na ye totikali na esprit ya Tshisekedi eza na biso de Tshisekedi oyo ya non violence akufi po Tshisekedi atikali aza Tshisekedi ya violence. Alors soki bango bazokanisa ke Tshisekedi oyo atikali aza Tshisekedi ya non violence bazomikosa Tshisekedi oyo atikali aza Tshisekedi ya violence. Alors soki violence na biso toza na maîtrise te ke po tolore babuzoba na bango. C'est ainsi que topesi Sengo temps qui akosala mosala wana avant la fin de cette semaine abibisela biso makambo nyonso na lubango. Sino pa wana etali bango moko bakofuta mabe na bango bakofuta mpe masuku na bango. Merci maman. Donc wana tosololi na ba maman awa bapesi bino avis na bango par rapport à ce qui va se passer. Maman, par rapport à la situation na bango, ndenge bozomona awa, ndenge bozoyoka, code 243, ezana bino, tozana bino tout le temps. Omoni ba maman, ba artiste, ba tunyoso, comment bazoloba makambo oyo ya code 243. Bozomona awa. Pardon? Nazali awa nasaka koluka mama mususu oyo awa azali ayebisa biso mwa nani muke na code 243 243
Voilà, maman. Le bel eloko moko pour papa Etienne. En tout cas, pour papa Etienne, nazolela mai na miso. Po bazokisinga motema mbala mibale. Oyo ya martyr ya mobali nanga bakufaki esili nano te. Papa Etienne asingaki nga nazala na kimia. Mais nazwi kimia lelo ya yekozokisanga lisusu motema ya mbala mibale. Yango nazosenga peuple congolais, ba diaspora, biso nyonso. Tolela papa na biso. O soki mboka lelo tokomi na niveau oyo ezali pona papa oyo. Soki lelo mboka etelemi, peuple congolais atelemi, eza pona virus papa oyo akoti biso na nzoto. Yango nazosenga tolela e biso nyonso, to réclamer pouvoir na biso, tozwa ngo po ete tozala na kimia. Nde maloba na ngai suka ngwana. Tolemba teke po papa akufi, mais biso ba etotikali ayebisaki biso ke bo se prendre en charge. Yango wana to se prendre en charge pona kotelema kobundela mboka na biso tina suka ino tokozwa pouvoir na biso. Lokola akufi, idepese ekufi te. Idepese konde etelemi makasi e mati siko makasi. En tout cas nazoloba ke siko idepese mati fois 2. Bao basali erreur. Po basali ke batombola biso lisusu fois 2 tozala sir na pouvoir na biso tokozwa ngo pe na kimia nyonso. Merci. Mwana bouti kosolola na maman oyo azalaki parmi ba maman bakomaki veuve, il y a martyr, il y a 19 et 20 septembre. C'est toujours une joie pour Monae. Voilà, balandia code 243. Azalaki en permanence de l'Axibino, makamunyo soezo leka topesi bino matondo mingi na kolanda biso awa ndenge tozali na Kinshasa na kati ya permanence. Topesi bino matondo, aksanti sana kutufata ku code 243 hapa tuko ku permanence. Batu biko nalia baba Etienne Tshisekedi, tulikuwa na point de presse moya leo. Merci beaucoup de nous suivre, maman Magingoya, merci à Diou Massoudi, merci à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Le signal commence à être un peu faible, donc je serai obligé de rendre l'antenne. Je ne sais pas si vous pouvez voir d'ici mon t-shirt avec Papa Etienne. Voilà, ça sera ce qui sera porté pendant notre deuil et pour l'enterrement. Nous ne savons pas quand est-ce que le corps va venir, mais restez toujours branchés sur Code 243, votre chaîne de référence. Merci beaucoup de votre patience, merci beaucoup de tous vos encouragements. Il y a des messages parfois que vous écrivez, que nous répondons, parfois on ne répond pas parce que ça passe trop vite, mais merci. Donc vous avez vu tout ce qui se passe ici, nous sommes tous en préparation pour quand le corps va venir. Merci à vous et on se retrouve tout à l'heure. Je vous remets l'antenne tout de suite et on se voit tout à l'heure. Merci Balandia Code 243 à Saint-Isana, Tutaonana, Kisha. Oui, en Swahili. Voilà, j'ai fait le résumé. Tout quoi pas permanence, quoi point de presse à pas, genre kusema que bato abataki que gouvernement jo irapatrié, mwili ya baba Etienne Tshisekedi que banasema bao peke batafanya ile bambo na vile balisema batapana mabie 15 ya kuenda na kurudia na baba Etienne Tshisekedi, population inakatala bato ya IDPS banakatala banasema bao peke bataifanya kama gouvernement inafanyika que vile rassemblement balifanya vile kusenko balikuwa deja na baaccord kusema kama gouvernement itatoka na premier ministre atatoka enye atatokea kui gouvernement hii alors atayua kuzika baba Etienne Tshisekedi vile inastahili mais kama iko hii gouvernement babo bana katala. Aksanti sana na kutufata, aksanti sana naza ya Yesu. Merci beaucoup, asante sana Botango Masudi, mina isema Kiswahili, mina nataka kurudisha antenne, sasa tutaonana kisha. Matondo mingi tokomi na ngonga mususu. C'est code 243 et nulle part ailleurs.